Na mimio na ebiso vérité. Ya mwana nazane na maboko. On sait Guillaume de mon grand frère nanga. Ni na bombaka. Yo bomba nika. Ende ko zwa mbongo sibakisi. Umaputa na mete kama. Mais eloko moko to condition mo ba pesanga. Alobaki nalala na mwana nga moko. Singa sala na bima na mwana bino. Yo! Ubota na mwana. Pardon. Mazavila banda okene. Nakuta ki monde moko. Senga na kushe nao. Yo mama. Oh yo. Ngai mama bomika pupo. Makambu mama asali eza makambu tozo encourager ata mukete. Nzambe azo condamner yango na dernière énergie. Il y a des origines oyo elukisa bino na yo na famille ya mama. Yesu aza clé ya makambu epele. Surtout pour na vie na yo nde otikali na échantillon ya famille na bino. Mwana na biso ba imposer abomination et pas ya mama na ye. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi chenite. Mama zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata. Soke salika manœuvre pano ya lita. Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah ouais, tu sais bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Ne azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komi li petit Misunga. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Matériaux, des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Je Bissau-Wenze, un grand marché proche de chez nous. Très heureuse de se retrouver en Carinifa. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je recherche Bissau Télévision. Faire plaisir sur mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Émission vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager, car vous ne serez pas déçus parce que Nakati a Bissau Télévision, Tolwakaete, Yesunda Zali Motona Liboso, Yenda sponsor officiel de cette chaîne chez Bissau Télévision, chez Bissau TNT disponible na banda, na Bissau
Consommez notre chaîne, vous ne serez pas déçus avec de programmes merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse papa Eli, Sinandoko, pourquoi pas papa Monsolo, pourquoi pas mamie Monsolo. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzamba Pambola, membre Nyo surtout Bazali, na soutien, bravo Jésus, que Dieu vous bénisse avec de prières. Nzamba Pambola bino, Nzamba Pambola aussi, bande connu surtout Bazwa Kindanga. Il y a Kokota partenariat pour soutenir l'orphelinat, bravo Jésus. Nzamba Pambola bino, vraiment vous manquez pas à faire vos VO Boloba qui par mois. Nzamba Pambola bino, vraiment, azong sabino ebele ndeko pour un ndaku. Vous en avez besoin à orphelinat, n'hésitez pas à appeler pour que otsape moi Pierre Nayo na kati ya Musala oyo d'une manière d'une autre ezali moko pe ya musala oyo tata nzambe akosinga biso to sala parce que livre ya Jacques chapitre 1 verset 27 la religion le plus pire sans tâche ezali ko soutenir ba veuve ainsi que les orphelins. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzamba pambola batu nyonso bolanda biso ndeko nanu o renoncer na mabete o renoncer nanu na makambo nango tokangi makambo tango molayo lobi koloba te me yeba ke liwa pe ezali lobi okufa okena makambo na kunda keba toza na nzela mibale la vie et la mort, c'est-à-dire diable pe azo kengela ye pe azo loba tenga pe fona kende mokolo na suka ninga apocalypse ezo ebisa biso ke non bakobwaka satana na moto yo lingo bwaka na moto ya satana moment yango loba renoncer bimisa makamno soza nango posa koloba pour que Christ avanda na kat na yo et kozala malamu. Madame shalom. Shalom maman. Kombo na ngai Nancy. Maman Nancy. Maman Nancy. Maman Nancy oza mariée. Nazaki mariée bala kufa. Ah paix à son âme. Osala ani na vie. Naza mwasi moko na salaka commerce. Commerce. Donc oza commerçante. En commerçante. Ok. D'accord. Oza bana? Na na mona ka moko. Obotaka mwana moko. Mobali na ngai. Mwasi to mobali. Mobali. Ma mobali. C'est-à-dire le fils unique. Ok. D'accord. Tu au Pessanza mais merci. Tu Pessanza mais merci avant to banda. Tu Pessanza mais merci. C'est-à-dire tout tika moment oyo na salobo kwa nzambe. D'accord. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Ngolupe maano na vie na biso, ngolupe maano na libota na biso. Tika ete kembo pe lokumu ezonga epai na yo Seigneur, maano na chaîne na biso, maano na mutu monsko na moko lesika au Seigneur, maano pe na mboka Congo. Seigneur, car c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, le beau nous angouya et biki sa Seigneur la cinq colonne de feu, colonne de nuit et protéger maman moko. Papa moko elenge moko ainsi que famille moko ezolanda biso mboka Congo totiki yango na sala boko no que la paix règne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui maman, obaki maman mami? Maman Nancy. Ah maman Nancy. Oui maman Nancy nazoka. Maman. Oh nazaya koluba. Nzamba sunga ngai. Naye vraiment koluba. Passe etondi ya motema. Nakoki kobomba te mama. Nakoki kobomba te mama. Mobali na biso naza na bana. Naza na mwana moko mobali nanga kufi. Naza na ye. Histoire nanga eza mobali nanga tikali nga na commerce. Na partie ya commerce atikeli ngai natekaka maputa kendaka Brazzaville. Commerce na ngai bana bandaki ezosimba te nazokweya kaka kokweya naye kolanda baninga na ngai pe baninga biso nyonso tozokende Brazzaville tozosomba maputa bino ndenge nini commerce nanga ezokweya pe yange ezokweya toujours baye koyebisa ngai te biso otravaille kaka to biso mbongo bando travaille sur yango nga bipomi eza te so bodefisa nga mbongo na bandi kotravaille ekosunga ngai na kozongisela bino baye kodefisa nga $2000 naye ozwa $2000 wana bandi otravaille sur yango mama nazwi $2000 na bandi otravaille nango na bandi otravaille nango mbongo nyonso nda $2000 bapesaki ngai na yanga moko fond na nga nyonso par terre naye kotuna baninga
na mbongo bino bopesi na oyo ya ngai nyonso ezomonana te o te tokoki kotika esika tosomba maputa esika tokenda kosomba maputa na Brazzaville camarade nanga moko ameminga tokoki tosomba maputa nini o te tokokende siko yo kweyaki olinga question maputa ondeni balobi bamemanga na transport na bango nyonso ya bango tokende lokola Brazzaville bo bango basengaki yo mbo badefisaki yo te batinga bamemanga na kozwa mbongo na kozwa na kozongisela bango $2000 nga moko mpe na komata na fond fond nanga ekoma ebele nakoke pa baninga toke na moninga moko na parti ya Brazzaville mama naozanga mamba oloba nzambe alola alimbisa ngai nzambe atubondelaka ameminga esika sika amemi ngai mama eleki pasi naomwa ndenge koexplike yango te bamemi nga ndako pa mama moko boye je crois ndako ya nganga ezaki ndako ya nganga mama marabu wana mama na ngai ayebisaki nga boye ayebisaki ngai mama alobi na ngai abi naseki naza na mwana moko kaka nayebisaki yo opo mbongo okoma na mbongo na baniongo baningani oza na bango ebele $2000 yo moko okoma na mbongo ebele commerce efulama kushe na mwana na yo mama elekelaki nga mama elekelaki nga mama naki na shwa te mama nazangaki shwa nazalaki na shwa te nakendaki kotuna baninga mosusu toteka na bango loka baninga ekiri kaka esinga eza mabe te yo obanga nini droge mwana yo oza na nyongo nakuta $2000 kopesi te sikoyo bambongo ebele makambo nyonso ya yo kwei par terre pourquoi posala yango mama nazwaki tielaki mwana nanga kisi na jus mama akushaki na mwana ngai ya mobali nosambo mwanaka moko naza na kushaki na ye mama nsima kokushe na ye nzambe alola makambo ekomaki oyo lelo ememi ngai nazokoka te makambo ekomaki ya minene mama nazwaki zemi ya mwana na nga moko nsima kozwa zemi ya mwana na ngai famille mobali na ngai bayebisi nga balobi mobali atikaka oyo na ndako oyo atikala na mwana moko mpe totuna okende osala vi na yo obala oke makambo notika bozwi ya ndeko na biso yo obakake obala te obokola mwana mobali ti suka sikoyo bandeko ya mobali na ngai bakomi otelemela ngai bakomi koyebisa ngai ke nabima na ndako ya ndeko na bango mobali mpo si nazwi mobali mosusu oyo naboti mwana wana ando oza boza obota mwana nabota mwana nakomi na bana lokola mibale donc oza lokola na bana mibale naza na bana donc mwana olobali na nga moko ezalaki mwana ya mobali no akufa apres mwana mosusu oyo ozwi na nzela ya mwana na yo donc nazoyeba te mwana mobali mwana chéri mama sunga ngai nde naoloba boye nazanga te famille wana bazoloba kaka ke nabima na lupango nabima mpo si naboti na mobali mosusu nalingi koloba verité ya mwana teke mokolo mwana oyo naboti ya mibale ya nani sunganga mama s'il te plaît sikoyo ntango osala artiste
Ozimbo Mama, commerce mataki. Ya diable ezaka ya diable mama. Nazukuka te, nazanga te. Commerce mataki nango. Mais nazwi nango eloko lisu te nasali ka erreur. Na BBC vie ya mwana nga mobali. Na boti na mwana na nga moko propre. Unga na boti. Commerce mati banyongo zongisi banyongo mbongo mataki ya diable mama na luka ndi ya nzambe eza original mama ya nzambe leki nyonso sunganga mama skoto sungo na point nini oza poso yebisa mwana no ya mobali bebe ngoza ne aza na âge nini bebe naza na maboko aza na 4 mois 4 mois donc nde oza botiki mwana 4 mois na ndako abeba 4 mois. Wow. Parce vraiment, nous on oublie que famille mobile nous bon rabat on apporte quelque part. Moi je pense que famille mobile nous a raison. C'est quand tu as dit que au baki tu as dit que ça pas beaucoup la moine, n'est-ce pas? Nous batika que malgré bon a évité ce procédure niveau kenel en gros, so mobile qui légalement na mobile tayo. Aux appels à pourcentage oyo ko gagner na ndenge bomba so mwana yo poza na droit na kati héritage wana na habité so procédé nini na habité so bobala na mobile ni bokende na civil ou pas là je ne sais pas so bokende na civil c'est tout à fait normal pour que ba réclamer bloc wana mais so bokende na civil famille ça na pourcentage nango yo pe loko tika na mwana ozaki femme légitime boza pe na part na bino o bozwa na kati héritage ou peut-être eza parcelle ozo ba ke mobile atikelio. D'accord. Maintenant, eloko nini oyo memi yo vraiment, vous avez besoin de sungayo, ezani tout ça nini, quelles sont les démarches oyo ko pesa biso piste pour biso to sungayo. Maman, oui. Eloko memi nga wa bosunga ngai. Na ebisi oke. Mambo nakomaki nanga na mbongo. Ngene ko nakomi ku style mbongo na zongisi manyongo bato na ebisi wana. Mais eloko memi nga eza passe. Amondi wana memenga batindinga condition moko na coucher na mwana na ngai a live boy sana tili eloko na ji pona zonga sunda mbongo na ebite na kosuka wapi na banda ndenge nini pe on a luka bine basala nzambe so na sali yango te donc na monde ténèbre kuna bateke donc elilingi na ngeza kuna elilingi na ngeza kuna so na sali condition wana te na kufa mama ndingo osala te na banda ndenge nini c'est-à-dire ba doubler au kuna au comité bongo mama. Obo qui sont yo que so sans maîtrise na motende. Do bando ke no ka lo yenge kaka ememi yo po yeba no ka te biti temeza mbongo. O comprendre pe makambo no sala te. Mama eza baninga ba lisenga. Eba kata nebe na bezo kaka posa nga mo ezaki kaka ki. Makambo nge ebonga. Ba faire na ngai. Posa nga ezaki kaya ngona eba te poser ba condition boye. Condition l'équipe à maman. Donc non ozaboye yo sous oza disukula. Na Brazzaville. Na zasu na Brazzaville. Na temple wana. Usunga nga mama, usunga ngai. Na koki obomba likambo na motema te nazolala te. Zela. Ezale na ndenge nini? Pour comprendre que yo oza double. Balakisa ki wango. Una so koti meza kitalatala. OK. So koti otikali kuna nde balobaki pa mama wana. OK. Nazali na choix te. Donc voilà so yo. Ba moni yo tikali ama. OK. Tikali. Baso coucher na mwana yo te. Ba bomi yo kuna. Kuna coucher na mwana ngai mama. Na osala ngote mama. Nazo kokate na yo koloba. Bo obana ndeti ndene oyebisa ende ni ke to coucher mwana boti na sala ki yango na sima. Na sala ki yango na sima mama na tela ki yelo comme na ji.
nakoka te te wana na comprendre si wana eza ya liboso oyo permettre ke bobotana ye non bayebi kutu secret wana te naye kobimisa yango lelo awa sikoyo oyo ya mibale nde sikoyo babi oyebisi oso oyebisi ye deja mwana nakoki te nayebisi ye te nakoki te mama ezopesa pasi nakoki te osunganga mama osunganga mino wa basala nzambe sikoyo oso oyebisi deja famille mobile na yo mokolo mwana oyebi te secret ngo oyebisa biso kaka sikoyo kaka sikoyo nayebisi yo donc obomba yango nabombi bongo mwana asa tuna deja mama so obotina nani un jour ata aza mwana mais quand même asa koli ti n'est-ce pas so déjà comme na niveau couché na ye atia oze bisika asa koli ata jeune garçon comme déjà adulte ok ata nde bozali na ndako atikala otuna ote qu'un jour maman mais ozemi mama aza mwana na respectanga mama kotunanga biloko ndenge wana te kotuna te azocomprendre ke mama mosusu aza motu banda papa akufa ye mosusu kosepelisa nzoto azwizemi ezosala mpe mwana soni akotunanga biloko ndenge wana ndenge ok d'accord biso manière na biso ekosungu eza kaka biso tolingaka plus vérité moni vérité ezali moko ya clé oyo eliberaka moto elibere nga mama olibere ngai na sambo ene naza parce que mensonge ezali fruit ya diable parce que mokili oso tomona makambo oti bamema oke Brazzaville basimbi sombo wana eza parce que diable ayaki na jardin maintenant eloko tokosala eza il faut faire face na mwana mama oui mabandolo banini na ndako nakoki te na tipi na ndako nakoki te aloba nini mama yebisa ye vérité yebisa parce que de cette façon là nde epermettre yo se libérer tant prière eya evandi ezwa place lelo baprière tozosala omona moto akangisa bato benemi baprière tozosala moto akenda akanga motu na kati ya ndako mo batikala koavouer pa motu te keno ngamu na bebiso ngamu na sala mais tokeka moto mais il faut moto wana faire face na moto ayebisa vérité tant toyaka tobondeli bomona akekimi ekota mama obanda ndenge nini mama wana osunga sunga ngai kasi mais on permettre ngai nakota mwana yo parce que quand on s'est parlé au téléphone et c'est que oza ba problème na nani pour que pe batata moi sinon ba comprendre batata moi si ya bana na c'est-à-dire ya mwana ba comprendre pour na parcelle à mobile faut ça en vérité parce que moi na za ka moko ya makila peso za lié na ba so ba biso pour que wa oui donc eza le roi koko na bango ba tia libanda obima nani ona bomba bombi secret pona bongo obima nani na famille wana oui des fois Sony na humiliation est important pour aussi racheter surtout qui m'a Sony na humiliation il y a un moment où continuer toujours quand on la mabi parce que nous avons boyo ka Sony on supporter humiliation en ati il y a un moment où on na bomba secret na kanga humiliation on aura dans la rejeter dans la sujet à litio dans la sujet à batou Sony maman mais quand tu regardes les gens comment tu as la batou baloba kaka et puis ba tu koloba te après attends ozongi la vraiment mokama ba loloba kaka quand tu batou tala œuvre de la croix je dis d'accord amen merci amen merci Pananokim. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause puis on se retrouve après la pub. Merci. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages partout? Il y a des œufs de marée. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche
Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou. Des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpo na baorphelin na yango orphelina Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin, Alia, Alata, PHPLA. la fin de l'année. Ndeko surtout ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci beaucoup Namande Konyo, surtout bazo soutenir Orphelinat Bravo Jésus. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Tous en Matete, na commune de Matete, na quartier Viaza numéro 27/A. Nous sommes là, nous avons besoin de vous. Vraiment, nous avons besoin de vous. L'orphelinat, bazana a besoin de vivre chaque jour. Batanga kelasi, bazana vie moko ezali ya malamu. Et c'est na biso chaque jour to sunga bango na mwa abilei na mwa abilamba na mwa mbongo kelasi pe ya ndako nde to kosenga bino vraiment votre soutien kosunga biso bolemba biso te. Nous sommes là parce que elongo na papa Chikanko sa mambo e moko te balobi l'union fait la force et osunga e lobby tovani na plateau orpheline moko orphelin moko aye ko témoigner peut-être 10 ans plus tard 15 ans plus tard a commis pe moto na kata société à travers vos soutiens nde sala ki ele ça qui est tangi ça qui est comme si moto parce que notre but c'est ça. Nous avons vraiment besoin de vous dans l'orphelinat Bravo Jésus. N'hésitez pas de nous appeler de temps à autre si vous avez besoin de faire quelque chose de la part de l'orphelinat Bravo Jésus, pourquoi pas de personnes vivant avec un handicap, pourquoi pas vieillard, pourquoi pas hôpital bakolela lisungi kisi ate bon hôpital ya kobimelisa te tosunga bandeko wana biso toza na tala mwa 1000 francs na mwa $1 ya koya na soutien na bango ekozala malamu mingi eza mpe na bitunga oyo eza na besoin ya basoutien na bino kiti na yo ekozala important na kati église cher ekozala important bafle ekozala important peut permettre ba jeune pasteur te bange kokota na bisika oyo elongo bani te ezali démarche oyo tolinga tosala avec maman Witi pour l'instant to balokita sikola bitunga pour que to soutenir ba jeune pasteur. Merci beaucoup maman na aussi.
En forme. Je sais que tu n'es pas en forme, mais moi, je t'encourage. Je t'encourage plutôt d'être en force. En forme plutôt. Ambeleki maman. Oui. Nga za so mambeleki nga attend la Bible. Ezali la seule moyen où il permet à nga à se ressaisir. La Bible. Amen. Tu vois, mon éléki, je prends seulement ma Bible, je rentre dans ma chambre, je commence à méditer. Au monde, dans Zozoango, inspiration Pézoya, qui m'ézocote, révélation Pézoya. La seule façon, c'est ce que je viens de te dire. Et là, on nous a s'attendre à moi là. Maman. Et pour s'attendre, c'est-à-dire, tant en côte, après avoir eu la révélation, aux autres cas, ça a détenu. Aux autres, s'attendre à ni. Oui, à quoi boya yo, mais yo me souris nos amis. Ani bossa biso. Mwana boyanga te nazaka maman na. Osaka maman. Eza diable. Dans ce côté responsablement quoi, il a famille mobile na yo. Tu es d'accord avec moi? C'est ça belle qualité. Nani? Mais bébé aux années il y a 4 mois là. Asa ko la maman non? En réalité. Maria Outika sous Nandela ya. Parce que le sang où est Nandela moi na wana ezo utakuna. Moi, je pense que mobile no akufa to kota moko azali lokola responsable ya fils na yo. Na bokota kaka. To kota kaka. Nasambo kaka. Nasambo. Des fois faut dire mon sam. Pepe so solution. D'accord. Beaucoup de langai c'est pas une surprise. Bako tilanga tata moi si à moi. S'il vous plaît, beaucoup tilanga. Akota. Ala parents ya bana na yo et sengeli na ya ba quand même vérité parce que yenda so yo menança non, n'est-ce pas? Wa matata wana. Yenda sa matata. Bonjour. Bonjour. Malin. Oh. Lada. Comment? Toi, tu es là? Oh. Mais. Ça fait un bail. Bobi ngangate, ngamoku na wiki no na sasa bani lelo na yo kamino. Obengi ngai. La promotion, tout ça, maman, ils ont les gagné. Ah oui, hein. Bon. En fait, Tobenga quitté parce que ces derniers temps, moi, tous les ans, pendant la mois besoin. Depuis quand tu vas faire, non? Janvier, ça a lourd à tout au bout d'Abitomba. Sosa la nerf solide, coco craqué. C'est ça. Ouais. Mais, ouais, promotion bilamba, Tony. Ah, t'es le peut-être on y a ça la mannequin à viso vu que à te capé ba panne non? Ah oui, je sais. Ah. Je sais très bien. OK. Ton y moi collaboration on est ça moi bien. Ah. Donc là penser dans ba. Bani nanga yi tout et puis ça va. Bon mon tout pas côté sous awa. À peine moi ba marquer na e. C'est bon déjà. Bon musala. Obi de fois na sa rason na ebi mutumo déjà na katelo moko boye. Sikoyo ovandi boye ba nga ba expliquer que mutuango aza moko ya problème ya situation moko et dérangeant. Mais on n'a pas le choix de fois. Tout ça a une obligation de rebenga. En tout cas to bengelo pour la promotion. Oui, mais mingi ezali maman Nancy, waza semeki na yo aza pour ça sur là.
Bo bengani na ndako pwani. Mamba famille mimengo a. Merci. Mamba famille. Et puis famille on nini? Famille ya mobali na yo. Oyo zalaki na ya na ngai. Tobota makani bali. Ya kufi. Atiki na ndako o mama ata yo moko. Ozwi bazemi na yo. Ondime ovana ngo na lupango na biso na ndako na biso. Oboti pe mwana ngo wana. Mais atakuta motema mabango ezalaka. Mama yango ifo asani alibera tika mwana na biso na ba bien papa na etikela e to biso moto évoluer na mwana po ya koki lisusu ta moni gaza dana ba engagement na e akoki. Mais elle était quand même la femme de ton frère, non? Oh, où est le mal? C'est quoi? Ça peut avoir part mon héritage dans 4 mois. Ah non. Bon, PC l'autre, à botter les minutes. Kobote la biso, c'est bon. Et ça bien, kobote la biso, c'est bien. Moi, si nous sommes tout en haut, on a un bango, et bah peut-être un mobile, et ça la cabon. Kobote la biso, moi, on a un mobile. Mais tu boyate, ton grand frère Koufaki. Tu tika que tu tournes, on a posé les questions. Madame, on dit mi, au vanda awa ou bien aux anamakambu na yo, oyo koki ko sala, posa non gêne. Posa non gêne. Okokuta na pena mobali comme a répondre biso carrément sûrement. Non, non tikala na mwana na continuer ba business na. Pour grand frère atiki na kai ba anda ko ça déjà ba business. Et na ko za l'étonner ce qui a mimi makambo wana a po yebi. Ayebi ndenge biso tozalaka na ye ndenge tozalaki. Soit au moment to comme na moment oh c'est parce que to meli pe to komi pe na suka na. Oh dans oh comme ça maman ah yebi sang comme ça. Vous c'est bien qui na ngai. Na niveau na mema bino boko matia. Nanga moko personnellement. Na koki lo bala bino ndako te. Ah basala nzambe bazali. To bois pe blo libanda. Bon ya Canada amiable maman Nancy. Bozo bengana nga déjà ti. Oh, bozo bengana nga. Mais au boti déjà on dit déjà engagement mutu mususu. Comment yo biso so to yeto lobi na OK, otika ndako na biso yo mema biso tina ba niveau ba media. Hein? Bon, maman Nancy a besoin yebisa yo kolo mwana. Okolo mwana. Oh ya boti na ye. Bébé wa. Bon nga est-ce que na parent né? Nga parent né té? Do etali okote. Oh. Mutu so ki andimi saba neti nga mobali oyo ya zana ye wana. Aza même pas mbanda grand frère nanga. Te ba ko aza na sama belete. Kasi siko nga parent né té ninte. Comment yo la kisanga aza pour ça yebisanga mutu ngona za tina mutu ana. Te po boyoke mawo chikena. Ne jamais ça ne se fait pas. Biso to ba luba. Chez nous à Balouba, moi si jamais koki kondima, a me ma basé mina. Et puis aza la chance, aza 1000 chances. Nanda kwa grand frère nanga, azu basé mina ye, a memi angwana memi, a boko lycée mina ye, wana taboti. Hein? Babota bisoka mi balé. Maman Nancy lobaka te. Oh. Nancy yo ebingati, nga apela makasi. Nga kwa sala nga ba j'ai deux fois te. Nga pela makasi nga buzo bati. Oko mema mambo ate. Faites aussi solution balikun. Wa mamna nga na kopinga solo la na bango par rapport à ba promotion mamna nga nena lingela mamna nga ezali. Nanda se ba mamna nga chaîne sili po ba benga nga toya na saba mamna nga ne e matapi na ba niveau. Oyo lika mo pela biso to pela te. Ezani. Wa jaloux na ba ninga bwi. Oh. Naza kutokuna te siko zulu basali ba promotion. Na memio a na biso vérité. Vérité. Quelle vérité? Ya mwana nazane na maboko. Nancy. Il y a un problème? Problème ezali ma chérie. Ah. Problème ezali. Mobala nga boyo. Toi voisin. On n'a pas un camarade à vie, non, ouais. Oh, ce camarade est venu, pas ça qui m'a balé dans la salité, pour un camarade, moi, ça n'a jamais n'a pas bimane. Hein? N'a pas ça n'a pas
neti grand frère nanga camarade na ye na ye mwasi na camarade ya grand frère na bango mibale ntango bakutani basololaki etala eka bango mibale mpo neti ye ndenge aza moko akosala yango te so asali yango nga na regrete makasi soni somta soni loba likambo ngo lobanga nosama eza bongo te ndozoloba eza bongo te eza bongo te semeki na ngai eza bongo te kasi loba te okoloba te te loba ezala no bref loba oyo eza important oyo esengela yoka ouais mais ma semeki na nga nafukami na miso nzambe nafukami chéri nafukami naye na makolo na limbisa ngai nde oyo ofundanga awa ora mpona ana nalimbisi yo makambo nayebisa bino nayebisa yo bongi yango mingi ozangela wa koloba oseki yo moto oboma grand frère nanga bimisi makambo asoma boye mobali nanga nalingai mingi olingai mingi nini okoboma ye mpe obongi lelo ndenge okoboma nalimbisi ebongo ezalaka vraiment oyo afukami ninga abombaka kala bomba nini okobomba kala yo bomba ni kala tangana na omoni na babota biso mana na kanda grand frère na nda kufa yo tikale keba biso toa balube keba ya kokalisha alobi abomba kokala ozoka te amabilisi te na bomba ye te yokana mamoka mosusu azoloba omoni wana te kuyaya yo oriske nga biloko boya bozwaka mabe aza bozwaka mabe makasi noloba ngo ndenge abe bomba kokala te kasi azala na motema yango te noloba ndeni mama yango te likambo oyo eza oleka na siko eza ya grand frère tika molimo ya grand frère no epema na kubwa mobali na nga ndola ye siko te depois eloko asouleve wana esalinga dadolaka bamort te asouleve lo mwa mabe obomba kala yo baproblème bazemina ozwi bazemina so loba likambo eza yango kalie na vie bandeli nini loba yaya loba semeki na ngai ntina banda kosala commerce wana ntina banda kosala commerce nakomaki parterre eza vraiment nga te baninga nanga nde bakosi ngai baninga nanga bakosi ngai eza vraiment nakoki kosala yango te problème nayebiso kaki oza motema yo da ozopresente famille nyonso ya mobali na ngai ozala leki ya mobali na ngai ozaka mibali bolimbisa ngai eza vraiment nga te eza nga te nakendaki braza efeke comex nazaki na banyongwa bato elekaki na ninga moko amemaka ngai pa mama mubu ya marabu mama wana enosi bakisi ende kozwa mbongo simbakisi po maputa na ngai etekama nazwa fond nakoma kovoyage tongono nakoma kokeba voyage mais eloko moko to condition moko bapesa nga condition wana balobaki nalala na mwana na nga moko mobali nalala na mwana na ngai mwana wana mwana grand frère na mwana yo aliboma nga kofite transport sikoto ketuna aliboma meka osala oyeba meka yo meka ka osala oyeba ocomprendre meka kaka ocomprendre alibome
wali boma même ma famille pas famille encore tata biso famille so simba kisi chomo yana so pela bon et mona simba kisi wali boma merci pour finir si ali boma ko e bona no bani ali boma mam ela mama banganga na so be elle so di boma na to na parce que ça quelle condition ka ça e ka teta le bona mwana biso yango pe na lobinet ameka na on comprend isi masala na bimana mwana bino de yo obotana mwana pardon madame yo botana ko bashi botika te madame pardon te yo mwana pardon madame pardon mwana yo ali boma pardon comment ali boma mwana nani malédiction na yo aboulangi osali boulongi na famille na biso ezalaka te botika okanganga kwa botika okanganga te merde botika okanga ngai aza moninga mwasi okobanga wi posali makambo mabe me te botika okanganga ko yo omoni nasali ye mtaboma ya nanga pe te momoso te omoni osanti yo te na vi nanga yo wandoki moto botika okanganga ngai yo na beto mabe madame na minute onde eza boye mwana oyo aza ya bebe wana aza mpe ka mwana yo koko na yo osondoki obiko ndoki est-ce que oya to fanda to sola obiko ndoki obomi famille na ngai obomi famille na ngai o eza chibao te potika simbanga kasi ya ko fanda kasi ndoki mais yo o risque botika okanganga ko kasi ndoki omoni nga ntango loba omoni nga famille oko mutuna nga esala bia te si pardon omoni yo omoni na famille na tobotama mibale ngala grand frère na ngai yerve na sama bele yo ondoki yo oza na voiture na pepino pase boye obongi na mabala te moso oke okota ndako anganga akoza ndeni obomana oya na ngai yo mama yana hotel yano mingi na koboma ete pana no babomi ngai to problème eza awa toza po so fanda po to sola po makambo esili te mwana moko kasi yoka te makambo na esili te tika nga na continuer na olingo vanda tanto auto na makelele lopango ma ebimaka yo imbécile yo mona speed yo mama yo selo omona yo na ndako makelele kasi kana zana te fanda abima botika kamenga abima kana zana ko tama kono kuna te abima ndeni na ala koko na biso tama kono kuna siko yo mto boko na mwana ana mwana wa bebe wana obokola ye po asa mwana ka soki kokolo soki kokololo na ye bakuta tate soki te pena biso na baluba boye cibau mama na ngai boye mama na ngai mama na ngai kufa seki mama so ndosaki nduma bandaka yango wana ebomi ya na ngai ya cibau yango wana alandisa ko pa mwana akosala suki ekobo yo omoni yo meka ochaka makoko na komona yo tia makoko na omona yo tia madafa na benga famille nyonso bayeba makambo tata mwasi tika na kobenga tala elo asali ezala te asali mabe asali mabe makasi akosalango te foyebaki eza kisi ya na nga mobali ya mbinga mwa mwasi aboma ya na ngai ye kaka ye si on alobi te na miniti osiko nde eza boye eloko ememi awa eza kutu makambo mwana ana te eloko eza bayebisi esiko tia abima wana mwana tikala oyeba teke mama bibana ye tiela ye mwana kisi
c'est pas droga qui c'est pas tila qui sinini pour aller au sala qui moi là à reconnaître que a coucher na maman na zaya na mobimba na comportement nyoso tu yaya na ngai mwana ana akoki jamais ko sala makambo wana il faut kaka ndoki oyo aluka mwa initié mwana biso na banda koloba likambo oyo banda kala yaya kufi motika mwana oyo te awa motika te na yebaka sa banda ko site motika mwana ayebale pourquoi ndoki zela parce que na minute so ba yebisie abima sko na mwana normal et ça fait que ateli mwana kisi toi droguer mwana toi ateli kisi mo boye elembisa mwana te to mwana perdre inconscience te siko neza boye et singa bima mwana so abimi na mwana na te ye akufa na ayeka siko senga yo ta mwa site nanga boyoka na mwana po ba coucher na ye kufa landa yaya kufa landa ya pe oza eska bona yana ngate atala molimo na séparé bi ya solo o mo sandeni parce que bela yo ya anganza me ba ko tela mwana to benga mwana yo to benga mwana yo OK aya na kokaka te mwana ndinga zana kutu banda papa banga kufa mwana na mo aya mo banini bo aye ba vérité acha mama na etemina inconscience ngai ayo za wapi aya to benga ngai akota aso mabu salama ya ngai osala ta mwasinga na osenga oza motema ya olimbisa mama malgré nyonso ko koloba buloji bo benga ngo buloji kindoki buloji kindoki donc malgré ko koloba nyonso tout wana c'est-à-dire que on a place vraiment réfléchi parce que moi nango opeka za na ewana atapeka makila ya na yo po awuti na ntila ya fils na yo cheki boko chai libanda oboye ba kebo boko la mwana voilà vraiment il faut soit tanga na surtout so beaucoup tana famille ndenge nini pour que boluka bomeka ko cha kimia na kata makam papa pardon bokota okotela ngai nani mwana notre fils oh papa Thomas on sali bien lokolo oyena na ndeko na biso mobali maman mon fils c'est quoi papa yaka papa Thomas panda yufata sekio nyoso okutana nango ozalaki panda maman na tikaki panda yaya noko panda te nakisa biso tokabeli oyo olingi te ngobi biso ke toyambaka bato malamu te pardon olingo bimisa biso ke toyambaka bato malamu te nga nayebi na maka nayebi na ngelo pe tike bobengi nga nayebi te nga na tika tata mwasa ye merci papa mama a nayebi te asika ka nde nayebisaki yo ke ozala kimia nyonso tokutana nango kuna zala kimia bana makambo nini eleka okay yeah comme on a et la biso comme on est pardon comme on a Elohim oh ichi oui esenga nanu tosambela na protocole tosambela na d'accord ama tokoki kosambela ok okita ya motu ya mama elakisi ke tosambela osambeli yawe kodo na bikamwa seigneur torekomande au moment oyo na maboko na yo seigneur nasengi kimia na yo erenie na kati esika oyo nyonso ekobima seigneur yo nde okamba mitema ya bato parce que ozala pouvoir ya kogere motema ya moto na kombo na Yesu Kristo to invité présence na yo amen. Elohim je ne sais pas non mon en clarté maman loba te maman te fa loba maman loba esuni makambo yebisa ta moi cité omoni nga na koloba na ngai mso eza na impact te mais kouta monoko no moko mwana oconsidérant
Pourquoi est-ce que vous battez? Tes amis, bref. Les amis n'ont pas poussé. Deni bébé na bino. Bébé na tike na ndako na sisi na atike na kutubia wana na mesa na tike wana ndebo binga mbamba ana ya. Otike skopana. Ha? Otike pa. Na tike ebo na otike pana ba locataire basana ba otika la tebino bato benga ya tika sindenga na mwana ebisinga ka kesoki wata asinani na tate. Justement na se trouver à Papa moi on a. Baby papa bébé na mi. Hein? Baby papa bébé na mi. Papa bébé na bisinga na ebi pe. Otuna maman te. Ngana tuna mama na 25 mama même fois na 25 lekisanga papa oya botso leki na nga ata botso mo tika lekisanga te. Abeti la ngata ni solo te ndenge zala ke bo na ata ni. Oui, azape za calme. Mama, naza calme. Te za calme. Non, mon za calme. Oui, naza calme. Nde zalaka. Papa kuya atikeli mwana ta mbongo aboy. Depuis moi na botama. Na tika mona ni famille à moi ya leki na ngati. Kasi wana eza mama mama. No bona no mukolo boyo no gérer vie privée. On gère on est. Eh. Bon, maman c'est un secret mon frère et ça. Maman loba. Un secret. Parce que ça pour so papa moi na. Lelo so yebi mabe. Nga problème papa moi nana est-ce que ça est dans ma caméra ya a. Te. Eza makambo ya awa te. Wana eza makambo ya famille à 26 mois na tala est-ce que ça makambo ya awa. Et dépend na ngate ya. Mama loba et dépend na mama bino nde mutamemi bino a. Est-ce biso to yeba na yi? Mama mutabengi si bino a po aibisa bino papa ya mwana. Loko amona yake danda kwa moya lobiza te ndio so ba kezo dépendre na ndai. Ya mona zo dépendre na ndai te zo dépendre a. Ta moi si da yebi vérité bukolo moi. Yo to yo kango po za kana mama bazo tikela ko pesa ka bibero yeba. Po o banda ko yeba o prendre sous soin nango bien. Mama loba. Mama Lobet. Oh ya. O ganya mama pino kwani. Eti tuko Lobate. Oh ana pora ni na mama. Oh. Tata Mwasi. Ya. Depuis ngana e ayo lobe ate loko moko te nini. Nako kate émotion. Oh. Émotion. Nako kufa ngane naza. Mama yo pe lobate. Kelo ba pe la mwana to mo chama bolo kwa sango mase. Okulisa bato. Opi kaka po opekisanga. Ndolo makamba boye vraiment. Pas mwana. Tango sala ke ngoyeba. Zambi. Asala ini. Aloba. Makambo ifoka ye mo aloba ngo. Ngala loba. Na basala nzambe bosunga ngai. Esengeli yo moko loba. Parce que makolo o esali tonzo to esali makamnyo seza yo moko. C'est que yonde maître ya vina yo yonde pe mut oyebi nzela nini okendela ki po o expliquer biso malabu. Yebisa pe mwana ye. Mon fils. Ngako mingi, je t'aime beaucoup. Ekomi eza diable. Ezanga te, naozanga makambo oloba. Ezanga te mwana ngai. Nkesika motema na. Basala nzambe bazali basunga biso. Nzambe. Beso kimia. Ane nazangi kimia na bomoi na ngai. Nazangi kimia. Réalité musu tokuta na vie musu pe bino bana
kokolo tikala yo moko olingi nyonso l'argent de poche mbongo tellement oza yo moko na ndozanga mwana nasala nyonso mpona mwana na ngai baklasse université babe papa na atika nyonso esili koya na mai zokuba mituki ekufa nyonso ekufa nakoma koke Brazzaville oyebi mekenda ya Brazzaville oyebi yango bien nyonso nasali mpona momondo kaka ata so na okufa me sikilo lopango na kombo nao basala nzambe basunga biso mibale naloba yango wana nayebi te oza mwana na ngai dernièrement akomaki un peu compliqué na ndako comme voir même que ta bacamarade no ya basi bazoya na ndako ozobenganaka bango comme compliqué vers yo nazalaka bongo te nachangela bizaleli te nazalaka bongo liboso nandaki kobengana bacamarade no ya basi akoma même kobengana bango epo belka mtoloka pana Brazzaville nakendaki mwana ngai Brazzaville avala loba olimbisanga nani take mama na yo omeka kolimbisa ngai mabe nga na olimbisa yo problème te depuis na botama nga neti nga na saloni na olimbisa na problème ni oza problème na nga te eloko moko te nga na vana kabo na limbisa mama na limbiso na kozaka na ton lobo ya ta mwasi na yo saka likolo mwana yaya na ngai makila na ngai mwana yaya na ngai ita wana mama yaya nga na olimbisa neti na problème mama nga na olimbisa na problème kaye na alobati okufa lisumu no yo moto ni bato ba participer ta mwasi oya kokamwa zano mokuse za mokuse moningo keke molai bo emata attention so ozano mokuse moto oyeba mama likambo Brazzaville na banda okene nakutaki monde moko sengenga na kushe nao ya somo nao nasalaki yana jimo napesa olala boye namonaki kaki eleki pokang na zwa mbongo mwana nga banyongo elekaki nele banyongo baninga nga bafer nyonso yango nazali na shoti nasalaki yango ozalaki na ngwana elongi ezanga koloba tala biso parcelle opango tonga oza ndoki oza mutuma te aza mutuma te mama asali eza yo alelo yo eloko mama asali eza normal totanzela obimelaka yo mwana ngai nasaki ndoki obenge pela omo yo pena ene moko yo obebisi famille na biso yo ndoki ya mwasi yo nyongo ngo ozalaki nango so olobela biso tonga tofuta ngo te ekaka kosinga kingo bamfutaki yo mpona mwana yo mama yo pe tika nanu ko tika nanu ntoki apare wana bengane na ndako angalinga mpona boka na mise ya tolukelo solution ntango azalaki na mwana ye moko ntango amemi ya bazemi te biso toboyaki yo
Poza ndoki. Poza ndoki. Ozaki avute toni. Mama mkuno esi te sko. Ozaki na mwana ye moko. Tiko bambe ko supporter te. To bando landelo te. Vanda kita. Oza mutama so lo beloko o mutoko lo beloko. Tamo si Mama iko sala nga pasi moko. Esa nga pasi moko. Kande bomo na na sa na ko ko epa na kanga me bomemi pesu. Pona ndoki amasi. Eloko ni na moya kende ko muka. Epa ba camarade yana nga banda bwa likama ba camarade yo. O banda mama kisi kala. Yo mtoli ya na. Tikolela ko ya. Liko ebela libabe wana nyonso. Yebisa ngai. Nani ndako longola ngo. Tikolela. Nani olongola biso balube ezalaka te. Tamo sitika nanu ya silisa. Mama loba. Après ko bimani ne koma kikata kana mupuse to sisa l'homme de Dieu ay bandeni ko batan déjà mona komi anéanti. Nga komi mama komi mwasi na nga. Elunga mama komi mwasi na nga na komo nga na miyebaka te mama bimananga. Te ambala moko baka yo pe ko comme ça. Bobimana mama ka mbala moko. Bobimana mama mbala moko. Bobimana mama mbala moko. Ok, allez. Boya koma mwasi oyo yeba te ko. Yebise likambo suka to yeba ndenge to ko kabula likambo. Kambasuka. Kane na ebisa lobiti. Nazaki zembo. Mwana zangu na maboko mwana ye. Ya. Vanda ya. Bébé oyo uchiko chabi bero. Bébé oyo yekola. Oh chabi bero tike pa ba locataire a mwana o. Bobota mama bi. Banda. Mwana loko ekomeli binote. Eloko ekomela ki non mama. Mama. Banda. Mama yango vanda na yo na minute ato fuka. Azolela te. Tika ye. Azolela. Avant de faire angunza ni azotoma kama azotoma so azotoma yo na yo oh ça mission accomplie mission accomplie na mema air nyonso na la air nyonso kasi bébé no ta bibero na tiki Mwana chéri. Azama be papa setika. Azama be bo mi famille. Yo na moni yo. Na la keni yo. Attends moi si. Mwana ya makamako. Bala combien? Ozama be. Yo sina. Ozama be. Intimité que maman m'tabotanga. Te abota angasa acha salite. Ozo topote ke saki amfutuma ba kosa ki agesi maki. Amfutuma. Otali kamoko c'est l'amfutuma. Asali kama c'est l'amfutuma. Ozama ki what's the papa yana gate. Non te. Tikila faut comprendre que maman no atambola ki na nzelo esengela ki. Na tindaki. Nana tindaki. Wasikopelisa te. Na penisa te. La famille. Pas ça ma famille. Faut qu'il m'en comprendre yom to boma papa na ngata. Ya. Yom to papa na yo obimanze. Ya. Na article ya mais pas ça maka. A préférer abimananga. Yo. Na ko bimananga. Mama. Yo, nto. Siko est-ce que boko tika musala nsambe papa musala nsambe ça pona babi église do milieu du village. Mais tant que bando sala mabe a reconnaître kata. Ata mukie. Que si tu vanda to trouver solution pour la. Oninga mbona c'est ce ko ya kufaki. Biso bando chibaweza. Soka kufaki. Yabo chike na mwana. Ah, ta moi. Chike na vana, yabo chike. Obomiso côté mat ya kotala ta moitié ta moitié azando sala côté sala côté si kama kambo eza o papo esala mi awa ezo senga liloba nzambe kota na kati ya mwana ta moitié
Est-ce que yebi que eza déjà abomination ou esalami wana? Ngana vivre te. Abomi famille na ngai. Son ami ni tonde mazabo osilika kaka. Yo kaka. Oye bateke ti aye awa po batinda ki abima no siko na normalité. Yo oye ba ke okusha siko na mama na yo. Po soki osali yango te ya kokufa. Sonde osilika bonganga bolela yango ya solution. Oh ma belle. Si on maman na abota na yo, o permettre ya kufa. Ah ma belle famille na ngai. On a ma belle. On a ma belle. Kufa. Ya tika. Parce que sur adati yo kaka. Attention avec la parole. So comme la bilo me bolunga boyo kata te. Esa musala se photo te ya. Oh ma belle. Oh ma belle. Peu n'importe problème en photo te ya o kaka. Au moins que yo mo robo ya to te ya. Peu n'importe. Quand on la que la maman no akufa. Yeba que balobesa na pouvoir. Papa s'il vous plaît. Papa c'est. Ala mituka. Ana mapa. Edite akina ko mvieni. Te wana sakina ngota komi na ngoti. Kase uchi na nzela wana. Lopanga olo batikelo apa oya tata na oyo uchi na nzela wana. Era pesa ki okada lopango sepela yi. Oui ba source na. Pasteur pardon. On sait la mort dans la prière. On sait que siko prière on tosala ndeni tandis que koswala bolito lobate bolito pesa conseil te to sa prière ndeni ouais ça malédiction il faut calmer ye c'est important pour ba kata ba lien sono ba ba sanki na mama na boye to sa solution te non papa bomingai mama papa bomingai mama papa bomingai pupu na stade photo évoluer ça tata moi si azosilika eta mwasi tamo solo bilika moka motuya kosambela mpona mwana na ngai kasi tika kasi te toyeba ndeni tokoki kosala te eoleka wanda wanda zokimia pasteur pardon ela biso prière zokimia pato mafai mina ezokimia j'espère au moins qu'il m'y écoute. Tata moi si on le bé logo moi motuya on le bi pasteur face à la église au milieu du village. Effectivement to côté la motute na influence. To peut ça raison na mutaza na raison, to peut ça tort na mutaza na tort. Nako banda ko lobo. Makambu mama asali eza makambu tozo encourager ata mukete même biso bato même nzambe azo condamner yango na dernière énergie. Soko se rappeler bien parce que tant on a otala yo liwa ya ndeko na bino moni kezaka mystère. Il y a des origines oyo et lukisa bino nayo na famille ya mama. So landi bien ezaki na moto atelemaka libala na bango avant. Babala. Problème eza kuna te. Problème eza ke bolinga Yesu na famille na bino tata mwasi. Mage otuti tolo ningo lobi ke bozaba luba oui, c'est bien bon. Bolinga Yesu. Yesu aza clé ya makambo ebele. Surtout pour na vie na yonde otikali na échantillon ya famille na bino. Linga Yesu makasi tata mwasi. Mwana na biso ba imposer abomination et pas ya mama na ye. Esengeli mwana na biso apesa bomo ine pa Yesu. To sambela pona ye.
nzambe azokangola ye. De la même manière na yo moko pe esengeli pe osenga délivrance par rapport ya descendance ya makila na bino. Eza makila oyo eza suye. Nakoloba na mama boy. Proverbe chapitre 10 verset 22 et le biboye. C'est la bénédiction de l'Éternel nde et enrichir kamoto. Ezali mama mbiku di moko te avandi na simanda moko boye mutoko pesa yo bomengo wana. Esengeli mamwe bele tango ozo linga opposé acte il faut komitunaka. Yango kotika nzambe a diriger vie na yo eza très 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 important. Nzamba ko épargne na ba erreur ebele oyo mokile imposer la rabiso. Avenir ya mwana oyo. Est-ce que y a place au ticket? Deuxième tour bazo tinda pour coucher na mwana eza pour achever. Parce que le quoi aza mwana liboso ya grand frère ya ndeko oyo aza aîné prémisse ya famille esengeli aza la sacrifier. Ti ya na bango parvenir ko kuta no na libala ezaki prière ata ya mutu moko mutu asala ke akutana tano bobalana. Mais normalement bazaki famille bakana ki pa balate. Mais na kiteti esprit makasi na inde omona azwayo. Topo na kabaninga otozo sangana na bango. Otozo sala na bango msala. L'entourage. Bible et lobby, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Baninga oyo bazali ya mabe tala kote bakoti. Eza lokwa bisanza na yo moko obandi ko lokota ngozozongisa ona munoko. Le plus important ezali mama nzela wana bazolinga bazongiso wana eza nzela ya mabe ya turo soko zongi na yo moko ozonga lisute. Parce que kuna eza kufa. Biloko nyonso zomona bazopesa avec des conditions na sima. Epesaka réussite ya malamu te. Parce que ngana ko lakisoko le vrai chemin où ezali Yesu. Yesu so yepa na ye azaka na ba conditions ebele bongo te. O kende ko buka matiti kende ko sala bo ezala te. La seule chose où Yesu apesaka biso ezalaka to pesa ebo moi na biso. Ezala grande chose te. Mais puisque ko abandonner ka vie na yo tikisiko Yesu yaka. Ce qui n'a la dit c'est que ce qui complication côté quitté olinga pe oya koluka biso. Alors koluka biso te parce que complication côté mais luka biso parce que nzambe nde mutu aza base ya nyonso. Ce qui est le plus important ezali o se repentir. Yo moko senga mawa ya nzambe, osengi mawa ya nzambe na vie na yo. Nzambe alimbisa yo. Après biso toko ya kolongola bilakeli mabe wana. Parce que c'est ezo senga na ngokutu makambo ebele te koloba déjà nyonso eyebani eza ba œuvre ya mungili ya munguna o elati yo. Voilà wana balati sio esengeli to longola. Parce que oyo asa produit na yo o ebimi na kati ya mukongo nao. Eza misala ya molili. Esengeli kolongola na kati ya. Abandonner une fois pour toutes. Totika likambo wana. Tata mwasi. Nakoloba no boy. Mai soki esopani. Mwaya kolokota ngweza te. C'est que ngana ko yiko promettre ezali sengeli to sambela pona mwana to délivrer par rapport ya mokuya o balatisier avenir ni ezala bala. Il y a des choses où déjà ce qui est salemi et comme aka impossible pour ko réparer on toza obligé ko vivre na fardeau wana na motema. C'est l'inzambe nde ayebi mais to sauver au moins âme ya mwana na biso oyo na âme ya ndeko.
parce que kozongisa mabe na mabe eza solution te. Eza solution te. Bamitikaki bakambama na nzela ya munguna. Nguna atindiki bango na nzela libulu. Pasteur, nga na boyi te. Na boyi na nga te. Oui, il faut sauver âme na ye na âme na ye. Mais papa pasteur, ata bosala prière bakoza esika moko te. Osaleli prière na ndenge na ye, mwana nga mpe na ndenge na ye. Proposer nini? Déjà mbuma mabe, babiso ozwi lilala kopola, kotia na katikati ya malala malamu, akopoisa malala nyonso te. Viki azalaki déjà souhait na ye, ezalaki da baprojet na ye. Po tomona basi mosusu bateka ndunda, bateka mai, po bafaire vivre bana na bango. Na baabsence ya mobali na ye, aza na vie te, atikelaki bozwi yango mpe na minute eza te. Ye kutu biso tobotoli eloko te, tozwa eloko moko ta ndeko na biso, totikela ye nyonso. Po na mwana na biso akola malamu. Opropose nini? Botikelaki nyonso, mais ezangaki eloko moko na vie na ye. Azaki na Yesu te. Na oyo lobi opropose biso nini? Ya na lobi te, nga asengaki o déjà na bi, osala mwana biso prière ya délivrance abika. Mais soki bino pasteur limbisanga pardon. Po bino ezala so boni bosa prière, bo memi batu na retraite to ata bolobake fo ba kota so pe ba gel, so pe nini po na prière mususu babi de délivrance mususu esala maka en gênant en prière. Parce que tant mususu nde ba bando sala gêne so pe na gêne na prière ici comme au mona maman le roi za ba comportement da mabe abanda ko luka a coach so pe moi a contaminer moi. Sikoyebaki kana ya mwana na biso ka ndenge lobi ezosenga faza la internet. Problème ezate. Pe ko kende nango na kanda bongo te. Tenga kena na kanda na lobi kandi. Po azomwa de ambuma opo. Problème te. Toko cha mwana ndenge esengeli azala côté na yo, mais assurer biso ke mwana kozala bien protégé. Azala bien protégé na Yesu Masi. D'accord. OK. Je crois Kimia ekoti na kate. D'accord. Merci beaucoup papa Thomas. Merci maman pour ce courage. Vraiment, au salut vis-à-vis, malgré Bakande Zali, Kosili Zali, maman Lobilona, qui n'a été accueilli déjà, na ebandé, na ça que c'est mieux humiliation sur humain, vous allez libre, vous allez détaché, dans le monde où on n'a pas son potaki. Yaya, non, c'est un cas déjà papa Teyo, tata moi si Teyo déjà. Et là, on enseigne à la bino, bon, nous place dans mon thème, à la bino, mon bimba, on vite ça tout de suite. Mais bon, nous place vraiment dans mon thème, à la bino, pour limbisa. Tata, moi, si limbisa, moi, si na yo, yaya, limbisa, maman. Pour délivrance, on peut poser ici, que vanda. Et c'est à la bino, pour libérer mon thème. Fais écoute, un peu, mi thème, pour les. Mais ça passe. C'est pour ça qu'on a dit, bon, Luka, ici, cassé, et c'est ngatan. Et c'est ngatan. Pas wana lelo lobi wana tant ozonga na raison ozongi otali tous les quatre coins olukaka place na motema olimbisa maman na biso. Merci beaucoup bandeko, merci papa Thomas. Merci maman. Merci beaucoup bandeko bolandi biso nzamba pambola bino. Bandeko biso tomoni bandeko baye balelia mabimisi makaume yondo zana katanda ko na lobi te nan po bimisi te. Azo continuer pe ko accumuler ka mususu lisusu. Continuer pe ka ko bomba. Bandeko no sotu bosalaka ozoteka ata ndunda pa bozala mwa lititi moko botongo no soko boka mai o simba bonga koko na biso nde muta batelaka onga itala biloko molili ndenge ezosala tie ezo permettre ya mutu akende ko détruire même le propre fils na ye moko ya bimina ndeko amuba ya abimina mwana emso yo bimana papa na yo emso bimana leki na yo emso bimana cousin na yo emso boma pe batomela makila ka pour protéger musala na yo pour protéger commerce na yo. Soko za na makambo wana tika Yesu azoya. Merci beaucoup papa Thomas, je pense que après ukandeni osona na bango soki Christ azongi te ngala mino tokuta imbalasima. Que Dieu nous bénisse. Merci. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na ba jeune prière bakutana